Comment on a éloqué qui na famille à tapis rouge? D'abord, na place au exposé qui cornaye parmi les artistes Moutazaki content zate. Mais tout le monde il y a tapis rouge. Famille bangomo babi qui va zambongo ba organiser matanga ndeko pona okima soki ba rolia mo soki nini ba organiser en tout cas mututu aleli. Donc ba sali biso soni donc si biso passe vraiment. Donc ba ridiculiser biso ba honorer star wanate. Mémoire ya dadi ba honorer en côté. En tout cas tozaki vraiment na passe puis soni. To moni déjà bandeko bazakali banda à part les photos de l'Iko, quand on y prend Evelyne, bazu ba photo, ba publier photo ya Chico Polulu, na ya Dadi di Kambala. Batali, bazu bache podium ya Chico Nenge Zalaki, bache ya Dadi en tout cas, to les livres vraiment. Bango maman li valinga ya di. Ozomona ba maman na banga ba ya di, ba eko intervenir parce que batali misala ya Dadi, batali ba orphelin ou batikali, les dieux des orphelins. Jour oyo système ya loketo ebima, to répéter ba jour tout. Yemora yaki tonga lobino ngamona pesa travail lelo abi lelo par rapport ya ba personnage tout tozwaka to écraser en onanu mutu tout fa bimisa personnage mo ya sika et là jour oyo loketo nange bima jour pe idéologie ya Michel la et bima mukolo wana et puis à l'époque batuto basalara campagne ya Raïs na poto balingara te et puis na temps les asoma même na ke CD moro sai azali vidéo azali so bazali fo babuka ba CD parce que parmi les bateaux et basalaka campagne à l'époque donc oui kana bino na faina bino parce qu'on est na qui font ça film mais bino boson na koti bino et za pona te kango te po bato ba olinga ngote pona temps oyo bozana moi rancune na bato par rapport à phénomène combattant ndenge et de bitaka lo ba benga acteur rebelle à sanction de cas de sala nzoni pour que to jouer parce que pour un phénomène et bima lokola ke to botolier marché. Or que biso to yebi na biso te ke ba solo là ba traître to yebi te ke ba solo là to yeba ki on même pas ngana fandi bonte to ba bengi ngana esinga bi après tala ba bengi nga bo esinga Henri Kende na yebi oh na yebi lokote ngane na tourner presque nga comme na le pango place to tourner na flat sur na vista mutali bosa kutaninga po les to tina émission mo to tina émission lobby vendredi na RTNCD samedi ce que le roi salami tanga koti na moni nefse presse bonsoir Kara na koti bana mai banda o to yana bana nzi ba bengani bango libanda na komi nga tout na na FC bino eloko wana ote batiki maloba pa ya samba nda lobi bon pour éviter que to créer ba problème te yo to beto za na kati to va na biso libanda nga bino na kota nga mona yoka na koti samba beninga mpande singa ya nga na ko benga noti za ndeko nanga mais tala fa na tiki message batini maloba ke so bino boye bona droit travail te boye bon pona bomena mona mai moto ba bino na pena ke va na libanda. To même là que toi qui n'a pas rôle dans quatre films mais film on est les semaines auto tourner tes semaines on a auto tourner t'engavi mais comme ni même oxygène gabinon to fait que to ça ba démarche to luki vient abiso mundueri pe à son âme te bi que non vient naie sera lobby peut être oyoka catégorique to luki est présent poudre de chasse catégorique to luki présent masumo za présent abiso tout catégorique karara mutabi ke ba vanda mkono linganga mona obenga bango. So total d'être contacté ba mikolo ba papa kulutu mais kara kaka ba mikolo ya bayani bo ba nena biso ya ba théâtre zalaka ki biso tonyo kwame ko sala ka boye to za na formation pena ya kiboma le roi ba mbila to sa pena boyi bonyo kwama ya grave ya grave bo sa pena lo na boye travail que musa to salio nenge koti mbongo en tout cas to se retrouver exemple na raison appelé palette en $100 mozongi ndako na 1000 francs kobakisa mikolo na umbela na se yango na tuta tolo te yango na sala fièvre te na loboko na yango yango nyonso ekoki ae Bonio se coquio Ona nyoso Ozako salilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu
mosika Nzambe ya bofele mobali ya baveuve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais donc je vivrai nakobanda koyembela yo kokomisa yo bomoi na nga mobimba na mokili oyo yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa na nga kokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye oui c'est vrai yesu okufela ngai opesa nga bobo nayebeli yo kobama na yo yo tabe ya bomoi na nga moya miso na ngai esengo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, c'est avec un plaisir que je vous présente cette très belle émission. Je suis Grâce aux le garçon des Gourdigènes, sans microbes et jamais affecté, garçon bio et bourré des talents. Je dis bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Boza ébélé dans les mondes, vous êtes en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Asie, pourquoi pas en Europe aussi. Il y a des gens qui nous suivent aussi depuis l'Europe. Bazako tu es belé d'ailleurs au Balandakabiso à partir il y a Europe. Je dis un grand merci à mon caméraman Ozosalaki Bozo ba image Akito Konanda Kunabino, sans oublier aussi nos partenaires. Là je pense à Yannick Chamba Godson, il y a Yannick Wana sponsor officiel. Il y a Exemple Télévision. Pourquoi ne pas penser aussi à Les Mama Midi, Malik Arafat, Gilles Monamput, il y a Iguette Kamanzi, en tout cas, on a un sponsor, il y a Exemple Télévision. Je fais un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Roger Mawanda depuis la France, précisément dans Kati Yaren, Baoubié, Azali, sponsor officiel l'émission Parlons-en. Voilà, je répète, je suis Grâce aux le garçon des Gourdis, les présentateurs de l'émission Parlons-en. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité, Oyo Boko découvrir tout à l'heure. Avec lui, nous allons parler de sa carrière artistique, de son parcours artistique, et puis nous allons aussi parler de l'actualité. Oyo Bongo, il y a des Didi Kambala, Aouti Kokufa, il y a des jours kaka, mais Bakamati Bazu, moi, Sinaye, Bengani Libanda. Si mon caméraman sera d'accord avec moi, à fond, pour que Nako sa invité Nanga au nom de Papa Henri, Mobile à l'Inde, Mobile à l'Oketo, à qui je dis bonjour, bonsoir, Papa Henri, pour na. Oui, bonjour et bonsoir, Grâce Luzolo, et bonjour, Naba. Ndekoto balingaka site nabiso et bateau bazolanda nabiso de partout au monde. En tout cas, moi aussi je vous dis vraiment bonjour et bonsoir. Voilà, Papa Henri, en tout cas, vous allez bienvenue dans l'émission Nabiso Parlons-en. Avec toi, nous allons débattre sur beaucoup de choses, précisément on a parcours artistique nayo et puis tout côté on a moi actualité. Alors, au préalable, on a besoin de découvrir Papa Henri. Mais tu as besoin de solo nayo de découvrir qui est Papa Henri. Papa Henri, c'est un artiste congolais. Le président de son propre groupe Cultura de Papa Henri. Ça fait tant des années depuis Tofandi Nakatia Mondo. Les débuts, ça n'a jamais été facile. Donc, les acquis n'ont pas de difficulté, belé comme toute autre personne. Mais avec Dieu, tu as place au tu as commis place au lelo. Depuis Nangai, groupe on a bandana en tout cas carrément, ils ont un groupe sans combo. Un groupe sans combo parce que ils ont placé les acquis comme par hasard. Il a quoi tremplin pour qu'ils coûtent 50 monde à art.
Donc je faisais juste un tour na quartier wana isama bongo na commune Kimbantseke na eta la frère Moko na quartier wana na côtier parce que toi na terrain moto za ko beta balle chaque jour na ba après-midi so boté ba check boyer OK ozi tano ya rolia au pemi 15h faut besoin na terrain na commune na côtier na règle moto liboso na terrain je fais un tour na côtier na la frère Moko za juste dans le parage na koma boyer na côtier a s'apprêter pour des répétitions bon na yeba qui étant que choriste mais nous n'aurons pas acquis un artiste et comédien. On a qui répétition de théâtre. Oh, tu fais le théâtre, oui, accompagne-moi. Ah, place Nino, non, c'est quelque part. Tu es écoute, juste dans une alcôve, hein, dans le studio Moko, Bafandi, Basobelba travailler, Batomboli, Mbetou, et pour qu'il puisse bango espace. Donc c'était seulement 4 personnes. Nous avons la 5e personne avec le jour là. On a participé, on a travaillé. Oh non, il peut kota mekanga bien. Non, kokango tabité kota. Na kotipe et puis na meki. Après lobby nango, tu appelles Moko groupe Moizargi Nanjil na quartier 10 côté à Sainte-Agnès. Les amis du Seigneur, ba bengi ke non to sangana to comme un groupe moi pour qu'effectif à la ebélé. Nde to ekoya wana to sangana na bango à partir wana nde to zaki vraiment élan pour que na ça déré na fan dans la kati ya monde ya artiste. Voilà, Papa Henri, tu as beaucoup plus qu'un combo ya Papa Henri. So copie sa identité complète na yo. Identité, mon nom c'est Menaya Mesasa. Henri Carolus Ndeza prénom nanga. Donc Henri za penza prénom nanga, mais tant que rôle nango en incarnaka ya papa ne pesangai valeur wana ya Papa Henri comme référence. Voilà, au lobby au bandaki na groupe moko ezanga combo et après au Zuigo tant au Zuigo wana groupe nini landaki pour que okendo okota okolisa musala. Après na ko zwagu na kité Kimbantseke na yo vanda na Bumbu et pas grande terre nanga. À partir de Bumbu na koma convier groupe ya Papa Lobé. À l'époque Papa Lobé doucement batatuka lombo paix à son âme nanga na kota groupe wana. Parce que mutu pas binsanga trop pour que na kota groupe on tizeta tuka lombo. Place na rock découvrir que non vieux azaki muluba tazaka muyanzi nzo atatuka lombo azaka muyanzi. Pour na koma koya pina pa na bango na maya kala mwana kombo kaka donc avant d'être trop azaka na mwasi ya muluba. Sikoyo vie qui nezaka vie ba réalité ya vie a se retrouver na mboka baluba na mwasi na yi. Parce que tant qu'afandi kuna a imita baluba copia bango na mambebele na chiluba yebaki. Après combien de temps ça va être que tatuka lombo muluba nzo azaki muyanzi mutabandundu. Parce que nga vie qui na vraiment ko luke pa na bango na kuta na mère ni baso na kiyanzi. Ndi na comprendre que nga bino azaka muyanzi. Soki ya pesa nga chance ndi na bima na groupe Papa Lobé. Donc yende asala ki akoma ko binsanga et sala ki na kota pété. Après na ko zonga Kimbantseke na évolué dans les amis du Seigneur, après les amis du Seigneur ba to évolué na bango na kata groupe to pesaka ba instruction moko ke bato bakosala bolingote. Mais fondateur ya groupe alinga ki moi c'est un alingi et créer moi mes attentes na kata groupe yé mon rapesi pouvoir ou non so groupe on est au panzana et panzana nango parce que biso to mesana de ato na grand frère mon na kata ki pona bolingo na ekolaki so mobala o jouer na moi si yo sala zuwa so moi so jouer na mobali moko mobala o sala zuwa et comment est-ce que bêtise na kata groupe parce que à l'époque pardon tozaki na grand frère moko présent Kenneth na les quarantaine na Kennedy Ngando. Président Kenneth Nsko azali koko ya chef coutumier ya commune ya Kimbantseke Fumungando na pesi famille Ngando mobimba mbote de partout au monde bisiko bazo landangai. Là je vois ba Chouchou Nzama sœur nanga Janine Nzama ya Rachidi Mayamba na France wana en tout cas ba mbote belé. Yesko bazaki bateka mapango taka ba umbu bateka mapango. Viesko azali so irep il faut bolia bomela. Parce que tu as déjà que groupe to message à lire que so tu rep to zonga bien to lire à to melaka. Parce que tu perds de vie et permettre te des biso to ça qui to bi prise. Le quoi il y a tiki na biso to kaboy na ye biso photo ça groupe na yo. Nde to yo sala bolingo succès groupe ya liboso e bimisanga na TV. Donc comme moi ngapem na pesa yango. À partir de bolingo succès tu travailles na bango 3 ans après na 2003 phénomène ça la Lise Boy Fondation. C'était quoi les problèmes au salaire qui pour que travailler na bango sauter? Bon en tout cas par rapport à évolution au monika ka tito travailler montuna mutazara na vision na yi. Donc vision nanga ezala ki na évolué vraiment na propitié travail nanga na bima lokwa batutu. Na tant qu'on a vraiment convié groupe Simba présent et Lomé parce que nazara na grand frère Morazaki ndeko ya Loulé ya Léandre, grand frère Napso Léandre. Yenda linga kia so na ye pour que na kota groupe Simba. Après
maman vis-à-vis de travail n'est pas qu'il y a l'ongora déjà avant. Ndi ya ko proposer nga singa binanga non et so basali groupe de préférence ko ya to travail na so pas isobe. Nga na funding atalinga bi na ton pe na 20 nda ko travailler te par rapport à visibilité et so BP aza combo so na yé kune ozala bien. Étant on a yé pe vraiment za na posta ya acteur nazaki parmi les acteurs oya zaki ko luka donc bazaki compétent pour na travail na yé. Étant on a yé nazaki le bienvenu pour na José de Londres Sida Bilele. Donc il y a déjà côté na bolingo succès parce que tu les cacher mon antenne a se plaît déjà na savoir faire nanga. Donc muta sala que nas analyse boy c'était Sida Bilele José de Londres. N'étant on a yé na koti na sali nini test nangai il y a se plaît que puis batutu bazai convaincu. Parce qu'il attend ils sont basés na batteur groupe tu as plus de 200 quelques personnes à quatre groupe. Na koti na épaté tant phénomène na de Londres FC abina en tout cas no romora yawa a penza guerrier il faut talaï parce que so ba luka ki ke dia ya Lisboa pour ba betara film moro ba koma bantaba ki ke di bina ma parce que finalement na posa faut ki ke dia Lisboa tant ngana yé na beti travail na prester na jouer batuna so batali ba sepeli ton yé moraye de Londres ABC abine no romora zawa en tout cas faut talaï na matasu pour la deuxième fois na jouer ngane na robo mama kanisinyo so wana ndé ba iko accepter nga et na bandi travail nanga na Lisboa na travaillé plus ou moins taba 9 ans ou 10 ans bon to yaro za ba victime ya problème mori les cas qui wana par rapport ya nzonzi phénomène na sili ki non ba vanda mukono za na posa na ba na obenga bango to bondeli bon mukolo bora lingi na été bosani na respect tant que papa to fandi to de la team ko benga biso nde to yoro sala agora na ba oxygène ba to kina na bango ne na fandi pe na mona ka konire na kati agora na vivre pe na ko moto moni place mo za ko do vivre mo na réseau ezate connexion ezate après na écoute un homme de Dieu le pasteur Jacques Selemani commande na PC ba mbote belé aza ngalima aïsinga binanga toi tu es un leader. Tu dois faire quelque chose pour na carrière na yo. Nepsingabi oui, mais toto longwa kalate, to salelo rotobandika sikamba mo masubo kabwani batba roseka baroloba. Abina ngate, eza de la part de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, il faut respecter malobana. Na continuer na moi tetite sa bonzoto, ana moment na pe ozana moins na makambu ya spiritualité. Mais après un moment on a que non nazo évoluer té parce que moto motivanga sou bien les ali camarades nanga Charlie Nongi vu de loin parce qu'à l'époque place nga zaki na longwe na komo vanda ndako mo na vu de loin en attendant que na ofanda pas masa nga vu de loin mais na oluka sko ndako nanga na nambo nanga ya garantie parce qu'on attend na vu de loin singa nanga ya yo za leader il faut ça eloro na yo ko za derrière motuté. Donc ainsi dit l'Éternel, pas homme de Dieu, n'est-ce pas vu de loin, Saint-Esprit, non, n'est-ce pas vu de loin, il y a comme aux Sanga Kimia. Des salles qui non, en tout cas, n'a évolué, qu'il tuera des Papa Henri, les autres ans qu'il tuera des Papa Henri. Voilà, Papa Henri, au Woutina, groupe Woutaki a pris décision à rejoindre Lisboa Fondation. Rôle na yo wana ya loketo outaki nango déjà kuna to oye nango nde na oye ntango na Lisboa Fondation de ba pesi rôle wana rôle la loketo ebimi na kati ya Lisboa Fondation parce que na Lisboa à l'époque formation biso tozoa lelo je ne crois pas que batu bazo formation à bongo et là na profiter na pesa pena ba mbote belé na papa nzange parce que azaki chef ya répétition na moment biso tozara na kati ya Lisboa doit participer na ebelé na ba vie na biso ba papa Henri pour que tous à la batulelo ba Jacques Maïla donc il est participé na belé na travail pas na biso et so ben à l'époque quand on travaillait azai penza na rigueur ya travail et puis jour oyo système ya loketo ebima to répéter ba jour tout yemora ya ki tonga lobino nga mona pesa travail lelo abi lelo par rapport ya ba personnage tout tozwaka to écraser en onanu mutu tout fa bimisa personnage mo ya sika. Et là, jour où le loketo nange bima, jour pe idéologie ya Michel Lalabo et bima mukolo wana. Ce que tango bimi, nde phénomène na bi banda lelo yo tikali awa, Michel patikalia. Donc toi to tikali wana bon, to s'imposer pe na style nde ti lelo et salaki ezo me mape mupepe nango. Voilà, donc pour dire la vérité, tango ya que ça qui teste na yo comme un acteur normal. Na évoluer pe na ba pièce musupe normal. Na évolué na papa ka koza papa aujourd'hui pe normal et le lopé toza capable de tout faire parce qu'ils ont un rôle so ba singa ko rejouer boy na ko incarner ka oyo metteur en scène to muto a benginga proposer ngai
Mais loketo ce que loko eza style o etikali batu mingi balingi yango, c'est pour ça que du jour au jour to pesa bango yango. Mais limité ngate ke mutuma ko benga ngape na pesinga pesinga ke na lingo incarner nga rôle mais ozala boye na ko évoluer. Voilà, au sali 9 ans ou 10 ans na List Boy Fondation. Na ba sacrifice nyo surtout ba souffrance nyo surtout bo vivre ensemble. Ti List Boy Fondation était allé maïs ou ba succès. Vous a parmi bateau yo bo contribuer voilà. Alors du coup kaka boye ba pesibino suspension c'était dû à quoi en fait? Bon, il y a un producteur Ayaka Kin. Bon, tout ça il a déjà filmé moi avant. Et à l'époque tout ça il a filmé tout baraté que caché nango et puis ça m'a déjà. Parce que tant que y a Kin et bateau va évoluer trop en Europe, va vivre à l'eau blanc. Donc ça a vraiment la mentalité mondiale. Et tant que Kin parmi les acteurs ou les artistes du groupe List Boy Fondation, mon ko ya banana ya famille Penza Zalaki Martin Ta. Azalaki na 4 parce qu'il y a comme Didier Nta en France. Tant que Vandi de temps à autre né à partager un moi naé. Ayoka déjà réalité que non na film mo bima ça succès na poto to bénéficier na biso na part na ngote. Et tant ayoka na moi na bongo to ebi o basola te tant que papa na moi parce que ba famille moko. Ndé ayekoya na kati ya Lisboa et puis à l'époque batuto basalara campagne ya Raïs na poto balingara te et puis na temps les asoma même na ke CD moro ça azali vu de là azali so bazali faut babuka ba CD. Parce que bazali parmi bateau et basalaka campagne à l'époque. Bazao lingati. Parce que didenta lobby bino tout ba petit na ngai oyo nazana bino na poto ton wira kana bino na faina bino parce qu'on est na ekini fona ça film même bino boso na koti bino ezala pona te kango te po bato ba olinga ngote pona temps oyo bozana moi rancune na bato par rapport à phénomène combattant ndenge et de bitaka. N'est arrivé ce qu'on a tel lobby non il faut nga mona sélectionner artiste pour que na tourner na bango. Jour oyo nga nazala contacté j'étais avec Phénomène chez lui dans sa résidence. Tant à Benginga, n'efsinga bino presse, ve Didier Benginga efsinga qui fona qui pressé na film na efsinga Henri bon yo na oboya. Vas-y faire ça. Na qui retourner et tombaka week-end morezaki un samedi. Na qui tourner parce que tant to komikuna na koti parmi batuna biso ya groupe na kota 10 personnes ya groupe. Donc nangai donc na kota quoi 9 personnes nangai quoi 10e personne. Donc c'était Michaud, c'était Oxygène, Marthe, Nora, Omé, Peter Kilish, Jacques Maïla. Tout ça là 10 personnes même sur na bosani na bana basi ba bondi ba beloni ba brida ba être bloma ba bongo. To comme biso to kutani bon. Ngeti nga na za société po nga na sengi nzela et pas ya phénomène yemo pas présent yemo ko. Mais mutu na mutu yemo ka binengo c'est justifier so likamo parce que conditions qui que so za contacter quelque part ou qui au travailler, tu dois d'abord demander la permission pour que ba pesa yo nin. Accord. Pour biso to na ba jour na faire travail avec plus lundi, mardi, mercredi to ça à tournage, jeudi, vendredi, samedi, dimanche boza libre. Mais à condition que so ba contacter, tu dois demander la permission pour qu'au travail. Net singa na mo na sengi pa na yemo au sommet. Bon na nso ya intervenir pour kalobananga. Azati. Et na fandi to tourner peut te vendre tout à la boubou phénomène égo région de ce que tu vas tourner. Bon moi je trouve ça normal pourquoi parce que vient na yé ba fandani na poto ako bengaye. Or que mes attentes est na C. Oui, Ange Faye bayango. Or que na C déjà Didier Ntaba solo là qui na petit na yé phénomène ba yo kana été na prix que phénomène a été qu'il a yé filmé. Vu que ba yo kana été na prix yé mora lobi que non a sélectionné ba acteur na yé na baka beng baka lunga to jona ba pakalo benga ba acteur rebelle à 5 de 4 sala ndoni pour que to jouer. Parce que pour na phénomène et bima lokola que to botolier marché. Or que biso to yebi na biso te ke ba solo là ba traître to yebi te ke ba solo là to yeba que on même pas nga na fandi ponte temps ba benginga na esinga bi après tala ba benginga bo esinga Henri Kende na yebi loroté nga na tourner presque temps comme na le pan on place to tourner na flat sur na vista mutali bosa kutaninga po net to tina émission mo to tina émission lobby vendredi na RTNCD samedi ko eloko na salami tanga koti na monier nefse presse bonsoir Kara a répondre à l'équina batuna ya bureau. Ah. Parce que ban ça basi ton ba monier ba kimi. Tala événement moi ça voilà. Ba kimi. Ah. Ngana vai na ngati. Est-ce qu'on a aucun pas si na pesi mbote mais ba répondre ngati. Na fandi ba kimi. Ayebi oui.
bana biso bakimi. Bon, je trouve ça normal na fan nga bon habité là on est l'équipe. Or que parmi les artistes artistes européens, parmi ba grand na biso na boa na nga otanga ba komo na ba pour créer mes attentes, ba na bango senga bilamba pa vie wana. Bango nde ba benga ki phénomène, ba interpréta. Te ba donc bango bazanga na baza pe na programme na faire tournage te. Ba ko déranger ka djika ki na kata ki bazwa ba chemise. Parce que oyo ba benga ba lobani na téléphone ngana yo to yebité. Parce que tout le monde a mutaye na kanda. D'abord, on dirait pe alobana vie na ma B peut-être dans le mal connaître ça manque respect et les cas bien te kanda yo tout le monde a que non, vilanga liste ya batutu baza awa. Comme comme on a tout ozalaki bon nga c'est déranger na ngate parce que na yebike nga na tozaki ba voisin et puis na senga nzela pa na yemoko to azi ba kombo ba bimba kena bango biso to sisi na vie to kabonde za ramona mtazu caché na yeboke dimanche na tongo abengi nga na téléphone angioza nepsina na ndako absinga yaka na yepa na ye ton na komi na koti présent l'a dit na koti pa na ya tuninga binanga CD oyo tolekaki nango na RTNCD et pas ya bonnette parce qu'il fallait récupérer yango. Et sinon président benga ki lobby a fsenga ya obenga nga mais abenga te na récupérer yango te. Atunanga juste ka wana. Et à part ça fsenga OK d'accord apna to la mkakalate wana air moko. Amona normal kanda te lo teninte nazongi nanga pendako. Na fin nanga na parler na si journée normale. Lundi ce qu'on attend to na rep. To ya rep na tonde a pitondo mabanda da 8h pour beaucoup ma rep. Parce qu'on a zaki na moi retard. Oxygène à Benginga. En Rosap, nous sommes dans la commune à 7e rue, on va répéter à 18e rue Paya Lolo. Na Okoma. Abnanga awa, babi qui ton a droit à travailler, il faut tous aller banda, tous on a banda, ko tim collaborer benga biso. Oh. Tu as droit à travailler, gazena fermé lobby na ngelo hotel. OK, d'accord, on a comme sur place. Na komi, na koti bana mai libanda, o to yana bana ndonzi ba benga bango libanda. Na komi ga tunimo nana FC bino eloko wana ote batiki maloba pa ya samba na lobi bon pour éviter que to créer ba problème te et on trouver to na kati to va na biso libanda ah nga bino na kota nga mona yoka na koti samba beninga mpanze singa ya nga na ko benga noti ozande onanga mais tala famille na tiki message batni maloba ke so bino boye bona droit travail te boye bon pona bomena mona mai moto na bino nga pe na keva na nga libanda nga ko na biso baninga nga bi bon to kende te to zela tie moko présaroya to yoka ngo ye moko aloba na biso boye to vandit OK na tana ko tina ole kana bandal na tongo na taxi na porte le pangé na mona ki bata bureau ba ko ta pa na ye da ba sala biso ko réunion ba sali réunion bon après to etala boye ya yete bata bureau ko ba mba mona biso boye ba pe kara ba pe biso tambotete ah ko biso do se kanga bi to na problème na bato to nenga bi ki bata bureau ba za rapport ya président na acteur ouais. S'il y a un problème, bah il va wana peut-être pour que baluka bossa table rase pour arranger mais comment on peut isoler biso. OK d'accord to kumba mapeka boy. To va na biso journée pene vida wana phénomène ayate. Bon to zongi ba parler, to va na parler. Na respect pe amsala, ngape na fandi na kepe oluka ete, ngape to vanda to respecter parce que ngasko lo na mona ma be poanini. Nazara na ye de temps à autre. Et de deux, nazala pas na ye. Alors bien ngelo roté mais tu es là ni na tongo batni suma lo bakiba binga na biso na mona ki on dérangeanga vraiment que ba ko traiter biso bon depuis surtout netinga na senga nzela panaï ngai bon quelque part on sala on pourra que ala tsaki ba vrai na ngape ba vino punition mais après ba biso ba mona na respecta ki na un rappeur luki na palette na vandipe to même là que toi qui na ba rôle na katsa film mais film on les semaine auto tourner te semaine on auto tourner te ngai ah et comme ni même oxygène ga bino to fait to ça ba démarche to luki vient à biso mundweri pe à son âme te bi que non vient na ye sera lobby peut être oyoka catégorique toluki est présent poudre de chasse catégorique toluki présent masumo za présent na biso tout catégorique karara mutabi ke ba vanda mkono linganga mona benga bango so total d'être contacté ba mikolo ba papa kulutu mais karaka nde présent elombe a benga biso tant que papa kulutu ti a benga ba leki ne to va na bureau à lobby non si ça permet de travailler moi je vous encourage de travailler. Allez-y travailler. Donc si ça permet de travailler, moi je vous encourage, allez-y travailler. Aboya kiki allo ba malobe belé que non ya lobby boy to bino bo lobby boy abon sagement oui. Mais tant que mukolo bo faire partie sur na kata groupe T. Aboy ke boko ne ko interpréter qu'on a lobby na bino boy. A lobby de langa adage moro ya mukolo. Toi ina choité très sage présent Elombe.
En tout cas, tozaki na choité, tu comprends qui tu es fan. Et tant que mi bali, beaucoup m'sco obligé faut que boluka bossa quelque chose parce que batiki bino na samoi, na sambula. Il faut attendre ngar botonga, bobuka banzete botonga pour que bo vivre. Dès que tu es la démarche na RTG andima bino boyela ngai support moko, natala savoir faire na bino après on appelle ça bino espace. To bundi, to ke na RTG grand frère moi andima à l'époque. Biso tout tozaki plus que 4 personnes, tozaki ngai Peter, Jacques et puis Oxygène. To banga ko contacter bana base parce que ba fi bazaka kutoa des tranchants ba ko sala bango bomona ba kei mais bino tango bo kei boza la catégorique ndeto efandaki tant to sangani wana avant to ke RTGA tu peux sanaka idée entraîner to bino est-ce que to rôle quand la télé tout chat la émission mon téléphone ouvert pour que tout là que ça va fanatique et surtout on a posa ya ozana kata Lisboy même kolo Lisboy ndazo lingate to les cas émission mon na couleur TV téléphone ouvert prêt à intervenir allo batama a italien atama be na biso na batutu ba otala soit comprendre que toza mabe to sale pas to zo yeba eloko to sala été ah pona nzonzi ka prêt à traiter biso or kende ke ya kanisa ke to botola e marché ne loko ba solo o biso to yeba na raté moi parce que likambo ezala ke parce que nous boyeba likambo bosaliti né après to komo yeba kia ata likambo elekaka boye ba yokana été na producteur parce que fallait intercaler biso ke so mutana bengi bino bokende te aloba pe na biso te biso ke to intervenir né après peut-être que à sous-estimant rabino monnaie que mutana ko benga ne bino te peut-être né arriva que comme en réalité to leka total ya ton PRTG ko za biso PFC espace to bandi leka ndé na sima ba mo benga biso ke to zonga groupe. Tu as vu déjà espace, tu as recruté déjà acteurs, tu as mis déjà dans le groupe, tu as benga que non, boya ko zonga Lisboa. Bon, bureau te mais que tout le monde a monté intervention pour bana basi bazonga qui vient le sombo. Sonet singa est-ce que yé moko a benga te mais entourage na yé ba pirier ba tunaya boa kaka ba pirier ba komo benga nga. Il faut zonga, on a un groupe na yo il faut boy. Mais tozaki déjà wana to bundi moi tambla to vandi to respecter to moni réaction te parce que to bandit déjà travail après ba comme benga bisonga bien en tout cas Nathan et repermettre à sauter de le quoi on a comprendre déjà la réalité à Libanda na tika nanga ka Libanda et puis par rapport à respect nanga ndé to vanda pe Libanda ti lelo en tout cas vivre comme nanga normal. Au départ, mon akiongo ezalaki sorti à jalousie parce que comme on a que bo salaki nzonzing o peut-être yeba benga ki ye mazu a fauché bino ezaki jalousie na part na mino bo vanda bo mona ki on roi jalousie. Non, jalousie c'est trop dur parce qu'il y a déjà phénomène à l'époque. Alors jalousie bisoté parce que biso à l'époque il faut qu'on se le dise, tous avez vraiment au rang le quoi il était. Parce que lui, il voyageait déjà, il avait déjà un avantage, peut-être il roulait déjà. Jalousie dans le sens que bon, là, le cœur de l'homme. Bon, quand il y a motoré batté, na kope ko lobate ke na lobake za bongo po au fond de lui na ebité. Donc on a nzambe kam ta ebaka motema ya mutu. Mais au esenga ke ezala à l'époque, on dit ba français ba lobalo romoko quelque part le malheur est bon. De senga ki esala mabongo pour que to koma pe otozalelo. Ozomona sko na ba difficulté to kutana nango na ba paso to kutana nango na libanda parce que comme epena ke so fandi oaso na kombote bato ba benga côté ba contacteur osouté parce que qui ne zande nini sozo le ka TV ndoza na ba fanatique toza na ba miebele avec robwa kanga ro le ka pose vraiment loko so le ka sous TVT robwa kanani donc sili peno komi pamba moto bengo to lukwazate o mo okuta pena na bato okozonga nuka Lisboa te. Okozonga note parce que bon Lisboa ba bengo te parce que ba le ka yo le ka te hotel pena ya mo pena bwe ngala zonga Lisboa ngamona zawana na mona pena kinzanginza ngalongwa zongi mais azesu na valeur te Lisboa za wengete ozonga boye bandimi na bango pe yo mais on vraiment ba 12 moro boye otalinga birien likembaraka ozonga pena moi ba 20 non na lika ki ozana ona groupe mais osala solo te ba pese belé pe ba sima na biso ba vanda bon pas comme manquer au peu respect ngabi rien na fanda raka au fanika esprit et Lelo nzambe merci Voilà, en fait, eloko wana to mona ngo pe epa ba président mingi se bazana ko bazana bana balingela ngo bana balinga bana bakena banzonzing tezara nini lelo pe président yebisa biso nano kati yango mitema na bino ezara nini jalousie ki ba pétition ba kekeke bo ba jeuna ba grand ba koma le roi bino to ba leka bino et comme ça vraiment pekato ndeni. Bon, ezali à l'époque peut-être bon a évité ceux qui ba peut-être bah président à l'époque so baleki oui ça s'est fait bah président à l'époque so qui peut-être aujourd'hui bango ne ba ko dévoiler
secret wana to cuisine interne wana mais na biso lelo en tout cas ça vraiment acceptable. Na biso lelo est acceptable parce que tout le monde aujourd'hui moi ça me fait du bien so ba contacter acteur to actrice nanga a qui participer dans un film. Moi je trouve ça normal. Normalement na keton ba okende. So qui a ché apport ya bien ils ont honoringa. Ils ont honoringa parce que à l'époque so koloba vérité président Oyo que lelo ana ba leader rebelle ba panzani que soit vendre au monde que groupe na eza patrimoine eza groupe Simba présent Ilombe parce que c'est un visionnaire depuis Kala ayeba déjà que loko yo son boyi et ko étouffé so tali lelo au monde na parmi les acteurs au baza sélectionné na banzonzing parmi les acteurs au baza ba grand na banzonzing eza plus d'acteurs ya groupe Simba Merci Pechanga Basila Bisalu, ba Alain Mabana, Bantieka, ba Luka, ba Mama Kalunga, Mama Moseka, ba Belvi, au sentir plus ba Frouya Elombe et baza ba leader au ba sala makambo izo mona na miso bato. Ozo mona ay pesi na nga Herman Kasongo, ba Da Costa do baza ebele. To ba sala fierté ya groupe Simba. So biso à l'époque, ba leader na biso bazanga ki vision wana. Ozo mona. Dans lelo oui. Pour permettre à Bisso de commis bateau na combo à 2 ou 3 personnes ba ebio à l'étranger et ça la peut honneur na bango mais honneur ce qu'on a ndenge nini to bima na ndenge moto kena na ba passe na mitema to kena tozaki ba officialiser la Bisso liberté ti mais au vende pas imoro beaucoup min négligé au vende dans ce pose une présence d'esprit té au tika petam so art et ngo zaka kalaki ngape na zaka artiste ngape na jouaka mais le quoi zaki vision na yo ezalaki nini likabo nzamba pesa yo ezalaki pension na yo et lelo nzamba komisio na ba niveau esengika ke okoma malgré que tozina biso na mingité mais du moins son afandi na lala anzalate et puis grande finanga otanga au futele minerval au s'occuper peut-être na libota ozanga créditer na téléphone ozanga moyen de déplacement te Zomona qui ezo permettre donc grâce à Nzambe. Papa Henri, ezo sala binonde ni lelo komona ki na groupe Lisboy Fondation bo sala succès na kin. Mais na minutes oyo ba bazo maintenir moi combo par rapport à Lisboy Fondation to lon la imoro président la di esobe na ba fite o monara Ange Maïcha. Surtout qu'il y a un garçon qui a peut-être qui est méthodique. Bongo Martini Monsanto. Martini Monsanto aussi, voilà. Je n'ai rien à bosser, on a pu comme on a eu. Tomoni Michaud Bozo. Jacques Maïla paye. Jacques Azar. Oui, Jacques. Ton habit Jacques Maïla, bah tu vas bien tonton Jacques. Incarne parole paye. Bah oui, bah de grandes personnes. Oui. Voilà, Tomoni Kabango et puis Tomoni Yo, Nakati. Tout le monde a basamba basala ba succès pe na bakin awa mais na banzonting na ba niveau internet parce que les lots au succès a beaucoup plus na fondation les lots au baza nul. Tombo vandaka bolo baranini. Bon, chacun a sa façon. Chacun a sa façon de voir les choses dans la vie. Ozomona. Biso toza ba courageux, ba guerrier, quelle que soit la circonstance to kutana nango, mais to sali effort toujours to s'en sortir. Bon, mutumso peut-être akomona akutana na circonstance moro boye, azomona kabi nga pona vivre, il faut faire appeler nga lipa. Nga pona na évoluer faut ka mère atela nga fufu. C'est comme ça total ki ke afufa mère etikali, lipa ya père etikali, argent de poche ya souté, parce qu'on a sala nini. Na te katanguba, mais du moins que nazala mutu na vie. Nde yango tamso to bimi lelo. Et kozala na souci ya eloko wana. Donc ozwa bolingo. Donc nazwa ki corps, âme, esprit nanga na tie yango vraiment na musala wana. Nandima ki tamso ki à l'époque na travaillé na keta film amurata ya ofele. Mais du moins lobby tant tanga les artistes na kati ya Congo na dans la cité parmi les artistes là. Donc tamso sacrifice biso to salaki moto muso akoki angote. Donc sacrifice yana ba façon ebele. Ngana ndima tamso ke na la nzala na ndako mais du moins na tourner. Na sala bato quelque chose na sacrifier mbongo nanga. Na kondima ke na la nzala na futeli bato ba transport. Nazanga ta sapato to lipa olata mais na servir musala nanga. Mais tamso moto muso akosala ngote yango esalaki to kokanate. Voilà, Papa Henri lelo oyo aza fier ya kolongwa Lisboy Fondation to a regrettaka kolongwa Lisboy Fondation. Oui, na regrettaka parce que na ezaki soué nangate. Au moins lelo ni na oloba na otanga ba fruit ya groupe Simba. Ba biso tozaki ba fruit to linga to za la pena ki bato ba yebake. À chaque fois so ba monio ba monoke o sala pe apport na kati ya groupe Lisboy. Ba o mingi pe ba sala succession na groupe Simba ti lelo pe msu ba zakaka. Jouer pe ka na kati ya groupe Simba ti lelo. Zalo kwa grandeur ya nani Mupeshi.
Irsil Pechanga. Mais Azad toujours actrice, il y a groupe. Quel que soit combo naïe, quel que soit grandeur naïe, quel que soit l'olenga zali, Azad toujours moins dans la série makolo à présent et lombe. Salou, ba belle vie. Quel que soit niveau na Alain. Azad toujours sur batuni ban à présent et lombe. Siko biso to ça le rapport na kati ya Lisboité. Ozomona. Ba benga biso même pas, to leka même pas. Que ok ne mona que non a filmé oyo pour le mona na présent et lombe vandaka. A tel pe que oui. Kalunga za un groupe na ye mabengi actrice principale na kati ya film ya groupe Simba. D'accord, ça un groupe mais acteur principal. Tu vois maintenant parce que babiloko wana eza babiloko ya malamu o biso photocopier lobito sala ngona bana biso. Parce qu'on a parlé na biso to mona ngote. Donc quand on dit wenge do wenge na do mambe belo mona na wenge eza passe de lo mona ke na kati tamso ya maison mère to ya BCB jo mona événement mo boya munene ba ancien tout na ba kendo mona ba ki bazali kola podium to mona ngote. Le ba moi mo ke peut-être na quartier la terre. Dans la vie groupe Simba na ba orchestre na chango orchestre dit. Depuis bolongwa balongo la bino na groupe Les Boys, ça fait déjà combien des années? Ça fait si je me trompe pas ça fait 4 ans si je... non 8 ans. Bah 8 ans déjà depuis 8 ans 9 ans depuis toza Liban parce que ngala groupe nanga depuis na bandi na okoma 4e année yango et cause ça peut être 8 ans ou ça te 7 ans son abossa na 8 ans on papa pensa jamais malgré oyo boza lelo ka benga bino que non Henri Yaka o jouata na moi film moko nani oyo Ange Yaka o jouata na moi film moko non bon na monyango na noté mais oyo ezaka important la famille reste la famille. Aujourd'hui, ceux qui te koutani quelque part, tu as manara penza, tu peux s'en mbote, tu sais caca, après boni palais, boni bana. Hypocrisie parce qu'apparemment vous allez vraiment choqué, mais peut-être que vous avez besoin de relever le bus sur la télévision. Oui, tu allez choqué, tu souhaites rangoter, mais ça, ce sont des réalités de la vie. La vie, c'est toujours comme ça. La Bible nous dit glorifier les créateurs de saisir la terre par toutes circonstances. Vous en choisissez. Donc il faut que ça nous merci parce que et c'est nga qui tokutana wana pour que les lotos à la responsable. Dans les lotos on a dans batu na ebike comment on gérer bango, comment on sale la bango, et comment on laisse bango, comment on laisse bango donc et ça qui pour que to comme ba responsable malgré na pas mais vie à mobile pèse en facilité tes ara toujours quand on a ba difficulté. On dirait théâtre ya kalabonio comme makasi hein. Oui, tes ara la plupart ba mikolo ya ba ba ine na biso ya ba théâtre zalaka ke biso tonio kwame. Bosala kapoe. Tozana na formation pena ki boma le roi ba mbila to ça pena boui. Bonyo kwama ya grave. Bosali pene l'Europe na boye travail que musa to salio nenge kotimbo en tout cas to se retrouver exemple na raison appelé palette en $100 mozongi ndako na 1000 francs grâce c'est moi otuna bosali l'Europe boyebi que l'art est côté otuna pena oh na osuka na victoire to ko ba na palais. Oh mon la mais choyate et puis l'obiso l'amka très tôt et rep et puis à l'époque vous devez répéter chaque jour vous répétez de lundi à vendredi mais le lieu commentant sur théâtre va devoir répéter qu'une fois 2 fois et va devoir s'arranger en opé donc ça doit s'arranger en opé pour passer au moni des acquis formation et puis les lots il faut qu'on se les dise qu'on peut ça va tout conseil pour évoluer mieux dans le monde art le cas au salaka combo so komi combo na sima combo na onkolia ngalo so natali na ba mission basali parcours ka koma mutafandi natala plus papa Wemba pe ya sona mangokoto nazotala parcours ya beaucoup zoa eno na ba la vie est belle après zoa papa Wemba avant ko fanda za ki sa père que on a défilé de mode moro batali ba habiter il faut vieux beaucoup mutaya osalango donc anyo kwami ya ebeli asali parcours ya pasi zoa nenga zaki à l'époque zoa ko ninga ko alata ba couper et zoa ninga komaki que Yoji Versace c'est l'hôtel l'hôtel ça commence à fandi maison des olukai donc art des olukai il faut et loko foka ka papa donc tu comment le loko comment que loko foka que jibendea au salon loko foka que weranda ça loko foka kofi à grandeur loko fo fali donc onyo kwa mi après komita moko tant fandi komi na combo na yo ne comme beng so on est comment on a film vandi boye net na fandi déjà lelo na déjà na film o bakanginga non jouer déjà vendredi ozoma na semaine comme na bon allo papa Henri na cho dans na film na jouer lundi papa Henri na cho mercredi za libre oui na libre na classe déjà mercredi donc ta beng yo so qui nous tourner mercredi c'était na za déjà na film à grâce mais à l'époque ça l'a été ozoma na dans nzambe kaka to pesa ka merci bon
to chape en na motema te to pesi to mona ngo normal et lelo pe to tika na biso famille o eza bien je me suis fait na loba na ngelo mo ka singa binanga Henri et singa été beau bénéficier na kata Lisboy dans na programme ya Nzambe et singa été que beau se retrouver na Lisboy mais o eza bien lelo to tika la famille na mona ko en bonne santé o mona ngai et to zaka bien so likamuto bineni to resungana et les longs na ces génératés sont afandi na moni qui na difficulté saurait permettre que na sa demande que prise na le côté est-ce que na rose ça qui a le sonacha na parler na salango. Voilà, Papa Henri Poto chité na lisolo auto tikobeta. S'il faudrait dire un mot na président l'a dit sobe wa kozolo osoka kozoli baku ya kolanda na émission na biso parlons-en. En tout cas, courage na phénomène. Na o azalelo et puis Lelo Azali le roi du rire parmi le meilleur comédien na kati ya République démocratique du Congo les alliés et puis biso to sala toujours fierté na ye toza ba soldat na ye to lukai to landa lokolo na ye lelo tanga mona biso j'espère qu'il y a sepelaka j'espère qu'il y a fier place wa fanda lo bakeno ba soldat na ngai. En tout cas, à continuer toujours ko linga musa na endenga lingango parce qu'elle a vraiment esclave du travail. Bablora kitoko na tika na ona mutu so tam so ayebite na ebisa lelo o na copia kozala esclave via travail. Finalement na roza la botambul na ebo bimi na ye boko tinda ko tam so 1 heure to 2 heures lobi ya répétition 6 heures mais bobanda tam so 8 heures. Boya kuta ye mutali bosa koma ke pela ti tenir répétition afandi wana. Eza ba biloko ya kitoko biso to copia to tikala na ngona mutu. Voilà, to clôturer na makambo to bande ko solo là, Papa Henri Boyoki abeti li solo na ye abeti solo parcours na ye ba moment vécu na kati ya Lisboy Fondation en tout cas bozui temps ya kolanda. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent de nous suivre jusqu'à présent. En tout cas, je vous en conjure de partager cette vidéo avec vos proches pour que balanda li solo ya Papa Henri ba fan ya Papa Henri ba ndeko ya Papa Henri ba o ba soutenaka o ba lingaka Papa Henri o ba sepela na musala na ye aux a besoin o ba soupé baye balisolo à Papa Henri baye ba parcours naie et des bisous n'a ko partager émission oyo. J'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Rodi Strong Lungambi. Rodi Strong Rodrine. Donc Madame Nérodrine. Voilà, Madame Nérodrine. Rodrine. En tout cas couple Rodi Strong Lungambi na États-Unis na Pesibino vraiment bambote belé. Là je vois directement beau frère nangai. Ah oui, donc ngana dans ce qui toi ba bof on a pena frère nangai o to lali to lamukina esika moko na monti so ya grande terre na biso Gladys Lungambi il pas en États-Unis on a PC bambote belé sans oublier Gelor Lungambi et puis batu tout balinganga André Lendo na États-Unis on a payé na Boston na PCP bambote belé. Voilà, moi aussi j'ai fait un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Roger Mawanda depuis la France, précisément na Kati, il y a Rennes, je pense aussi il y a Medika Bambalou que ça appelle en urgence Master Nanga, tu es toujours là. En tout cas, beaucoup de considérations et que ça l'a bien makasi. Pourquoi ne pas penser aussi à celui qu'on appelle Jonathan Ngana. Papa Henri Nazongi Nayo, Lelo Oyo na Kati ya monde ya comédie bozo kufa mingi. Mais quand on peut expliquer, c'est quoi juste parce que tu es pasteur de la foi, ben Sarab no bossa la prière, mais on dirait bokendate, mais banda pe bokendate bongo liwa ezo continuer kaka. Tout qui koku fait là papa Masamba ya groupe Muyombe gauche et ko landa papa Mundweri sans compter ba acteur mususu to ba comédien mususu oyo ba yebani penzate mais ba o ba yebani to tangi ba kombo ya papa Masamba, papa Mundweri, maman Solange Mindondo et puis Pouloulou un mois ya pamba. Tout comme on a yada Didi Kambala a Koufi. Tant beaucoup mon amarambo bongo na part monsieur Ezo sabino pas cité que Rolanda nani Rolanda ngate Rolanda kingandi te boy. En tout cas liwa ba boya ngote babanga ngopete parce qu'ils allaient volonté en Nzambe. Donc biso tout au vivre na mokilio yo mutu to ebi dato ya botama. Mais dato ya okufela mutayebi ngote. Nzambe ndeka ebi dato yo batu ba okufa. Et tito vivra na kati ya na moi awa mutu na mutaza na arrêt de bus na ye o ezaki fois kita. Ya biso batu ba koloba bongo ke bobanga to bomona ngo mabe to mona ngo mabende ni za volonté Nzambe. Mabende na entre nous ndeto vivaka mutu na mutaye ba peut-être temps na un engagement moko na kota en dehors ya Nzambe. Ça c'est autre chose parce que mutu na mutaye bi etamboli na ye. Mais so ezaki ezaka liwa eza volonté Nzambe ndenge asala bilan na ye.
to sani to pesa ka merci na otomoni et ya biso bato ba ko interpréter to ba loba mabe pourquoi parce que to yebani en dehors ya yebana bato ebele pe ba okufa lelo so to bito kene na ba mort ya lelo to kuta combien de morts bato akufa ebele boloba na mort ya lelo bato 20 morts to loba bongo to tala ba information na monde bato akufa ebele lelo tant de dépasser plus de 100 pays mais ya biso loba pourquoi parce que on est des stars. On est reconnu par tout le monde. C'est pour cela que Batou va interpréter en aucun mabé. Dans ce Batou Moutakou fait comme il veut. Na part, il y a pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata, Nekonanga PCA, Bambote, homme de Dieu. En tout cas, on a parmi les acteurs ou les artistes qui ont respecté qui Lilo Bawana. Na quitté Pono Bangaliwa. Mais tant que homme de Dieu, a sali appel par rapport à les Cameroun Zambate Katnaye, na respecté qui, na yaki, na prié. Et na lobby na sala alliance nanzambe parce que nazaka déjà na présence naie na vivant na présence naie na ebi grâce au nazanango souffle de vie nazanango yo fele o mutafutela ngate nzambo abundela nga bitumba molili oyo mutakoye ko intervenir te. En tout cas, nous sommes vraiment reconnaissants. Tant homme de Dieu, ça l'appelle. Nous avons respecté, nous avons prié et puis je rentre chez moi. Vous étiez au nombre de combien? Il y avait beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. En tout cas, le jour-là, nous avons pasteur patron Serge Mwembo, nous avons Omar Kabongo, nous avons Papa Masumu, nous avons grand frère Nangaï, Yassele Kabamba Masasi, nous avons artistes bazaki belé, tozaki Mishombita, donc toza penza ebelé on amona baya ba participer wana. Voilà, Papa Henri lelo oyo na Simaeliwa ya bande. Via Queen Mada ba via toza pena ebelé. Papa Henri lelo oyo ba comédien bazo kufa, ceux qui ba kufi to monaki na ndeko ya ndeko ya biso polo tanga kufi, ba oele ki ba o ba kufi to yo ki ba songa mabete na ba famille na bango. Mais tant aussi que pour le kufi to monaki mabe kota ki na famille et puis na mwasi na ye mutasala ki ba nungu et tout maintenant là to lo bela likambuya papa Dadi Kambala après sa mort déjà jour fallait coré bima famille ba pesa ki ba ngombongo mais ba obsèque le ki ba nungu nini podium ba sa ile ki Dadi Kambala ezaki bien té et ba kundi ye vendredi dimanche ba bengani mwasi na ye papa Henri ba famille na binongo ezalaka kaka boy ba famille na bino komi ko réagir boy bazo profiter bazo linga bino beaucoup fara pour que na simanango ba sala ba scandale après votre mort ou comment? En tout cas, quelque part, Tokolo Babongo grâce. Ça fait très mal comme on a Moutou, qu'on perde d'abord être cher. Nakatia famille, ou azaki référence. Parce que c'est comment le quoi ba griffe, Nakatia ba famille. Neto zana ba versas ba yoji, ba c'est comment ko bongo. Mutayo ka fier ya tout à tola loba kinga na ande kwa Papa Henri. Anga na ande kwa Dadi Kambala, nga zaka ande ko ya Chiko Pululu. Mutayo ka fier parce que ba otala ki mutwana yebani. Mais là, comme on a batango tout la ratolo, soto zate, comment ba osala mabena basima na en tout cas ça fait très mal. Comment on a eloko eleki na famille à tapis rouge. D'abord, na place au exposé qui cornaye parmi les artistes Mutazaki content zate. Oui, j'étais là, oui. Nazaki wana. Mutazaki content zate, mutu tout avait vraiment dérangé. Parce que l'organisation va m'attendre mingi, même si le barako no baliembongo. Mais j'espère que l'organisation ça m'a bien et ça va tout batali, va tout batara waouh, bah précieux. Mais tout le monde il y a tapis rouge. Bon, famille bangomo babi qui va zambongo ba organiser matanga ndeko pona okima soki o ba rolia mo soki nini ba organiser en tout cas mutu tout aleli. Donc ba sali biso soni donc si biso passe vraiment donc ba ridiculiser biso ba honorer star wanate mémoire ya Dadi ba honorer yangote et ça qui biso passe comme monde et puis est arrivé nini le même jour Dadi Abimi na morgue le même jour il y a nini levé du corps il y a Evelyne Camon Lopez surtout comme le quoi on a des grandes stars au Babimi au même moment, le même jour, même date. C'est comme le quoi la comparaison. Baotala. Oui, Baotala. Kitoko. C'était vraiment apprécié. Parce que le jour là, c'est au Kabana qui au fourré au moulin. Tolongwe et pas na biso, toké limité. Parce que toi, on a 3 deuils le jour là. Christian Shoga perdait et oncle Naï. Et bien, Bébimi, mon kolomoko. Parce que comme il a trouble, Baotala, au Kenewap, Shoga famille nanga. Dadi Kambala famille nanga, Evelyne famille nanga, non ça andeni. Oye awa, ofandi, chance voiture ezala ki olongwe, toke limete nanga ibobo, Christian Shoga Mishombita, nana na bosani ko chance, donc toza toke limete, toke se présenter kuna. To vandi kuna tita moko bolongwe 22h, toye li sala pa ba Christian Shoga.
parce que tout le monde que jour il y a enterrement tant surtout qu'ils va tant y participer côté on a été mais du moins tous alors quand on a bimi bandal ngabi na bandela pas bacho alors que na kasavubu après na kesuka na stade dit OK c'est ça qui est mort en tout cas tous qui vraiment n'a pas ces pisoni tout le monde déjà bandeko bazakali banda à part n'importe quoi li ko ka soni pona Evelyn bazu ba photo ba publier photo ya Chico Polulu na ya Dadi di Kambala batali bazu ba che podium ya Chico ndenge zalaki ba che ya Dadi en tout cas to les livres vraiment il y a Dadi ba ndoro ba kazaki mona maternelle yango batali ki le raza mona maternelle to tsele beka podium ya bana maternelle eza kitoko côté tant bino bosali tapis rouge bongo ba ba ke biso tout to kufa moto tikala na mokili oyo azate na muke oyo ba mama ya batu des grandes dames ya mboka notre première dame maman Denise Tshisekedi a kanisi de faire quelque chose par rapport à tel lobby mwana mobali oyo apesa sa valeur na Congo mwana mobali oyo aningisa bendele ya Congo drapeau ningana parce que batu otala c'est un artiste congolais asali mingi na mboko yo je vais faire quelque chose maman Denise Tshisekedi aye ko cha apport na yi maman Olive Lembe mama la femme de papa Nabiso Joseph Kabila Kabange président honoraire maman batu pa tala lobité na bolamu nanga na bolingo nanga na talité ya benga biso bana na ngai toujours na ba comédie tika bango maman sociale alobi ke non na ya pe na apport maman batu pa ye na apport na ndimité contribution et puis de l'autre côté na mona ki vice gouverneur na biso nani Nerombo mfumu banga moyo pe ayaki pe na apport na ye na sûr que na apport ya batomi satu wana balokaki ki artiste akundama avec honneur mbongo bango bayaki nango na limité je ne crois pas que yango kaka est servi na bobsek na ya Dadi di Kambala je ne crois pas et tant mbongo etikali to ça toujours part des choses dans le sens que ndambu to kunda o etikali totala bato batikali na sima atiki bana artiste atiki bana na basimi bale et bana baza ebele koluka kosunga bana wana peut-être ba vate sika ata ya ofutela mais du moins que ba yebeka to yana sika to lalaka bopesi bango elo côté moi ça lobi bobotoli mbongo tout bobotoli mbongo nyonso tout mbongo nyonso bazali koya kotikela ye ki moto avili kambo bobotoli nyonso et puis lelo bokomi na niveau ya kocha libanda Mathieu libanda mutukuta lokotiye Delta Force acteur Delta Force muta lokotiye azwati na kati ndako na ye bana balali libanda parce que là les pas ba voisins bazu biloko nyonso tout a provision mamoli va pesa ki ba kaniseli mwasi en tout cas ils a passé grâce au point na bango maman livalinga yate ozomona ba maman na banga ba yate ba eko intervenir parce que batali misala ya Dadi batali ba orphelins batikali les dieux des orphelins vraiment les dieux des orphelins en tout cas a tranché pour na bana yi à côté parce que tapis rouge a sauté non s'occuper na bango ceux qui Delta Force ça qui projeter mais to éviter moi si à star monene le code Dadi Kambala lingaka la libanda présent Delta Force en tout cas Nzamba Baxelawe Belé étant que père de famille et frère ya Dadi atali a monique songa pe nazate peut-être lingo sala mais la paix ngai anda yo ki passe andima ki charge wana Nzamba récompensé à Baxelawe Belé en tout cas bateau baza penza na motema mawa si ça permet de faire quelque chose en tout cas na orphelin wana Nzamba rozong c'est la bino présent ma Belé ki toko ya rolona et au sala bien Papa Henri lelo oyo ba makambo oyo eza ko salema mingi ezokomela bino stoboite eza famille na bango peso fingama mais entre autres beaucoup plus kombo ezozala sali eza kombo ya artiste et comédien ozomona te ke de na ndenge bozana no vivant bo il faut bosola radiana ba famille na bino parce que tango ba otala ke OK Dadi Kambala za ki star monene na minute au moins na za libanda déjà ba finga ba comédien baza ba mandi ozomona te ke kombo na bino ngo continuer toujours ko finga malisusu. En tout cas, il aurait passé pour toi baraté mkoloto kufa. Mais nzamba sala biso grâce toza na kozwa. Kola pesa biso vraiment ba opportunité lo to senga. Kozwa na bino ngoto bozo ba succès bozo bota ebele zo sala ke lelo oyo okufi batanga nombre de bana boye tandis que moyen ya malonga ya ko s'occuper na bana ezati déjà papa Rio osant combien de bana grâce to condamné bandeko te baboti par-ci par là parce que vieza ba surprise ebele
toza mokila ba surprise ngaza mona moko naza mona moko la fille à papa Marie-Ange Diakese ndoya maman nanga mais nakolo ba mabete pona bandeko baboti par-ci par-là oyebi circonstance nini te oyesala ke babota awa donc nzamba zwaka merci na ba bakuta nango elo nazo lobaki parce que zapato yeba mokolo okufa te kola pambola biso tozwa po anini omoni bato bana bozi déjà basala nini a préparé déjà retraite na ye voilà ayebi que un jour na ozala raté mais so na zate lipa o ya grâce lipapa oyo ya Henri ba prévoir déjà parce que biso et permettre déjà que moi lelo tozaka toujours na qui cherche to luka kaka otala ke petu azo lifanta zo tanga nanu netinga lifanta va présenter année ou parce que on otala déjà donc au foot à Minerval et puis option ça la hôtellerie il y en a ba inter demande trop. Papa on demande ceci, papa on demande cela, faut pas ça pratique. Il faut l'hôtel. C'est quoi so que kuna au travail nous on peut le la son bon malonga te. En dehors na yango, toi pe na kopa malonga te au salate. Donc to bunda to ngolo ba tato du jour. Ozi lelo et lia mimbala mo vidéo au sambla so lobby ba benga ngata quelque part. Komba ba tu ya makelem. Tango zo kaka mama likeli. Kuna da ba beleli ke et les kaboué peut-être. Donc tout ça pour anine. Na se retrouver na moi monta mon roboy. Donde to bunda bonzamba sala biso pena grâce en tout cas na batu oyo basonga biso na mboka bato ba okela biso mawa bato lokwa ba mama Denise bato lokwa ba mama Olive Lembe en tout cas soki bakanisi ko salela biso eloko moko na kati ya mboka oyo koki ko honoraka ba artiste to système moko oyo koki ko sala ke chaque fin du mois to artiste se retrouvera na eloko moko. En tout cas, et vous allez bien pour Nabiso. Et vous allez bien pour Nabiso pour tant que vous avez s'organiser, l'obito kuta na bablo to mona lelo te parce qu'ils ont dérangé et on a mona ke so ngana la li lelo tant sous le elo rabon pe lobi otika la robi mana famille nanga. Ozomona na otalanga bi so na zate lelo Marie-Ange nangai nana ko za relève lokola nga nana ko sunga ko soutenir ye nana koyoka mawalo bataka lobi muto tanga zakana bo moenga asalelanga makambo ebele mais na futa ene eloko te na sungata mwana ye nani na ebité de ko za penza passer place na okene tamso za la pete na sengote so itoyo kaka en tout cas nzamba sunga penza mboka e kanisa biso e récompenser biso na musala oto salela ka mboka na fierté oto sala ka soto kei partout ba otala ki c'est un artiste congolais mboka e récompenser biso to za valeur na musala o lokola baninga neto mona rabani ba ivoirien neto mona rabani nigérien en tout cas ils allent vraiment bien. Papa Henri étant que comédien poto chité message ne ko pesa na famille de Didi Kambala oh bazo fingisa non seulement famille Didi Kambala mais bazo fingisa aussi famille à artiste et comédien en tout cas j'aimerais que on s'adresser vraiment na bango et puis na ba famille à ba comédien au bazana na bon moi parce que to lingi to yebi ke ya da dia clôturer liwa na monde ba comédien mais nzamba yebi ndeni ni asala mambuna ya okiko zo mutu na moment o ya lingi na ba famille o ya ba comédien batikali soko ko yebi sa bango liloba nini plus précisément na famille de Didi Kambala. En tout cas, la famille à tapis rouge d'Adi Dikambala, famille Dikambala, en tout cas, Basali Biso passi vraiment. Basali Biso passi, et puis Toki Soni Belé, valoriser mémoire et artiste été. Parce que les lots, Dadi a Koufi, mais comme on a été en maison, la famille Dadi, comme on est dans autant, comme on a été toujours sali. Fallait batikaye afanda na kimia elingo zala bien en tout cas so bazoyoka soki bazana eloko ya osala parce que eloko ya osala ezali na bana tona mwasi ya dadi baluka kosala yango ba récompenser bana wana et ozala penza important bakanisa ba orphelin wana du moins ki papa na bango azate na bolingo ya bato ya motema molamu bachaki maboko na poche ba ya otika eloko bana wana balia eloko na bango na kimia ba profiter ata ba roteka eloko musupe pe sa bango mbongo ba futa Minerval ba bénéficier na yango so bazui grâce wana eza pona kombo ya papa na bango botika bana wana ba bénéficier biso tout ozana bana lo biso ki yo zate eke basali yango na bana na yo ate siko ozalo sepela te et na bande ba famille etikali en tout cas
Quand on même eloko na lobby, j'espère que on peut ba bénéficier nango. Batika kosala soni oyo ke comme lokwa le comme lokwa ko bato so ba lobby, ba famille ba comment se pela ba artiste ba kufa pour que bato ba ka ko intervenir, ba ba bénéficier na ba bloco na sima. Eza soni tant so ba to ba mona, mblasma ba linga pe ko ya so kosala ngote. Eza kitoko te. Voilà, Papa Henri, c'était un plaisir. Il y a une bonne émission d'Abisso, parlons-en. En tout cas, tu es très honoré de recevoir une star locale qui pèse dans le monde du théâtre. En tout cas, il salue Abisso bien Makassi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Papa Henri, quelques dédicaces à Batnia Soto, le Bakou à Rolanda, un exemple télévision, et puis un message dans abonné d'Abisso, exemple télévision. En tout cas, exemple télévision, c'est une chaîne vraiment à suivre. Donc, c'est une chaîne modèle, exemple télévision. Taka combo exemple télévision. Donc ils ont déjà un exemple à Kitoko. En tout cas, bravo dans la chaîne Nabiso exemple télévision. Ils ont parole à Papa Henri Mobali à Lolendo. Zengaloketu. En tout cas, j'espère que bango tout va s'épeli. Et puis n'a profité na occasion na pesa mbote na Amina Mosete na Belgique na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Maman Nicoletta Matumona na France wana na pesi ba mbote belé na restaurant Mabé na Dubaï. Na moni bongo maladie place eza ke ba congolais te so ba komi ba tchelo kolo ba balia kawana na pesi mbote na le boss Eric Mandala le docteur des ignorants Cédric de Tokyo moto asimbisanga mbongo ya ba japonais na kati ya Dubaï Nikon en tout cas et salanga vraiment très bien séjour et l'équipe kitoko maître ya temps à circonstance azaki vraiment na contrôle alaxa pena ke nazara yae lo sambo to na sara na kuku na secret nzamba pesa ba résultat na mboka wana. En tout cas, merci beaucoup na les millionnaires, boss les millionnaires na Dubaï wana, président Kadima na Bossaniété. Merci beaucoup na orchestre Ezaki nanga vraiment de temps à autre tozai kozana bango, tozao bunda ko travail ko pesa toujours valeur ya artiste congolais. New Steel Band na kati ya Dubaï wana bande konanga tout en tout cas na pesi bango ba mbote belé et puis Batuto baling bazwa Papa Henri ba contacter nga na plus 243 9 92 10 53 30 9 92 10 53 30 balukanga na Instagram Papa Henri naza na pona bango numéro na PC ezapé WhatsApp nanga so ba bengi artiste na bango ba commentaire ba critique ba apport na bango en tout cas ils a vraiment important pour na biso et puis so ba mona ba œuvre nanga ba beti bongo Cultura TV officiel Cultura TV officiel Culture africaine TV officiel ba mona ba œuvre et artiste na bango et puis la chaîne nanga bato balinganga en tout cas ba kende pena kuna ba s'abonner pe massivement et vous allez vraiment important pour que permettre biso to évoluer pe to propitier savoir faire auto zaranango et puis de partout au monde bandero nanga tout artiste bazali na pesi bango ba mbote belé. Voilà, c'était là Papa Henri Mobali à Lolendo Zengaloketu. Avec lui, nous avons eu à partager sur beaucoup de choses. J'espère que vous avez une émission Oyo. En tout cas, si vous avez aimé, aidez-nous à mettre un pouce bleu sur l'émission Ekosa Labiso Kitoko. Et puis, laissez aussi vos commentaires positifs Ekosa Labiso Kitoko. Si des fois, vous nous faites trop mal, tant que vous avez commentaires, moro ya mabe. En tout cas, si vous avez commentaires à mabe, la nama tu n'as prévu bisay que boué, na sepe la gite boué, ça la kinga bienté, balasima bungi salor. Tellement tu as un conseil et Biso Kitoko comme balasima tokoya na ba conseil au boko tsaki biso tokoya ko sale lango prochaine fois. Alors je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était là l'émission Parlons-en, une émission qui est présentée par votre humble serviteur grâce le Zolo garçon dégourdé jeune sans microbes et jamais affecté, garçon bio et bourré des talents. Là je pense qu'à la maison ba o ba messene loko ana bazong ici. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Roger Mawanda depuis la France pour ce moment à Katia Rennes. Un grand merci à nos sponsors. Je pense à celui qu'on appelle Yannick Chamba Godson, les Mama Bidi, les grands Djogo, Malika Rafat, Jérizing à la merveille. En tout cas, on a un sponsor Nabiso. Je n'ai pas encore bien maîtrisé leur nom. En tout cas, comprenez-moi. Là, je pense aussi à celui qu'on appelle Gilles Monampout. Il y a Iguette Kamanzi. Pourquoi ne pas penser aussi au boss, le directeur général de l'Exemple télévision, Barézi Baza, messieurs les journalistes. Et merci beaucoup pour la confiance parce que aux autres continue toujours que ça l'a confiance que vous avez mais non, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Je ne serai pas un grand, soit Natangi Kombo à caméraman, n'angate Deo Maf. En tout cas, image à Kitoko Bozo parce que Deo Maf à Zawana. C'était là, moi. Grâce le garçon de Gogène sans microbes, avec mon invité spécial de ce soir, au Tolobi Mahambouébélé, Papa Henri, un mot pour l'émission Nabiso pour que tu clôtures. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Émission Kitoko, concept à bien.
bo baksaka ebele nzamba fongola ba porte apesa ba horizon kitoko pour que grâce à Kende toujours liboso na émission na. Voilà, c'était là Papa Henri. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cette très belle émission. C'était là moi grâce le garçon de Gauguin sans microbe et jamais affecté garçon bio bourré des talents. Je vous dis au revoir et je vous retrouve à la prochaine. Restez toujours branchés sur Exemple Télévision, restez connectés surtout sur nos antennes. Voilà, je vous retrouve après. Bye bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans Exemple Télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nuance, émission, il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors, bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors, place à malonga s'abonner, et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça on a pour nabino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo linga barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loko mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barezi base to moni confiance au PC na exemple télévision. Y a onto yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a ça les a place au bako bakomara s'abonner. So au continue YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on a rouge s'abonner au cliquer là wana. Au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana. Pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV. Ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino. Ba maman penaka na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman moi na bino yo barezi baza. Confiance au PC un exemple de télévision, bo peut s'en à Zéro Bêtise TV. Bozo théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. Na habité quoi. Et où ta wa ponga mo barezi baza. Monsieur le journaliste. Muto habite déontologie musala ou. Muto fan na ban ya classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple de TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors beau s'abonner massivement beau faire confiance quand des beau faire na salle rabno musala kitoko. Kuna besoin théâtre, musique, ba gag, besoin ba film ya solo ezanga bêtise, be minutieux ezanga bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba rési baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Bémission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi
Obotani Kombo, Zéro Bêtise TV. S'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place pour Talabiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème. Ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia, bazanga ya komela. Nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to banda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors to bando que rememela bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo tala biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en toto elong la kabatash, so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre, oiza produit na ya kosela, oyo eza pola maboko polong la batash, ya makolope, ba genou et ba coude, oiza oil elkendaka na produit en toto. Donc, so koza intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.